pourquoi batu mususu bayini yo bakabwani na yo ko regretter. Il faut tout dans na yo ti wapi. Nini yango? Muzambi kutuna sata bakabwani nini yango papa? Eza na batu mususu fo bokabwana na bango. Ko kabwana nyoso ezaka pechete. Ko kabwana nyoso ezate ko za caractère mabe. Non. Yaka bwana anabatu poza bizeleli mabe te. Oh. Israël kabwana bitani mibale bane Abraham. Peu Bible dit que lorsque Judas se sépara de peuple barbare, Judas devint un sanctuaire de l'Éternel. Ce que Judas kabwana na royaume d'Israël était, mais il pas comme un sanctuaire était. Et dans la batu musupo comme un sanctuaire de l'Éternel. Il faut balungwa. Le banana balungwa. Quand vous avez la confiance na batu amukila l'excité. Tous ceux qui vous acclament ne vous aiment pas. Quelqu'un peut se faire ami parce qu'il veut que tu tombes. Akoki ko s'approcher na yo. Bangu na mi bale bako koma ba camarade parce qu'ils veulent que tu tombes. Faites attention. Kolia na yo esengwa batu nyonso te. Moi grâce nzamba bandu ko solozo moi stabilité. Parce que batu nyonso bazo betelo maboko. Parce que batu nyonso balo amuninga. C'est pourquoi tikana yebisa yo. Apprendre ou à laisser. Il y a un certain niveau. Soit qui nzambe na lo la tomboli yo. Ezana batu musu ba relation musu ba la shaka. Mlinga osepesi bokabwa. C'est pourquoi batu mususu bayini yo bakabwani na yo ko regretter te. Il faut tout dans na yo ti wapi. Nini yango? Muzambi kutuna sata bakabwani nini yango papa? Eza na batu mususu fo bokabwana na bango. Ko kabwana nyoso ezaka pechete. Ko kabwana nyoso ezate ko za caractère mabe. Non. Yaka bwana anabatu poza bizeleli mabe te. Oh. Israël kabwana bitani mibale bane Abraham. Peu Bible dit que lorsque Judas se sépara de peuple barbare, Judas devint un sanctuaire de l'Éternel. Ce que Judas kabwana na royaume d'Israël était, mais il pas comme un sanctuaire était. Et dans la batu musupo comme un sanctuaire de